Shalom, balingami katina Yesu, topesi bino sumbote, donc na kombo ya kolo na biso Yesu Masia, topesi kolo merci pour na grâce à sali biso, le susuto partager malobanae na bino. Donc to salango na bolingo pour na ozong sabino na katna nzela. Nous sommes pas bateau yo ba ibmaka mwanzambe sika to fandi to yebi pe men na komone moni soto révélation. Tozu e pa yankolo, tozu lingande to zonga na kat na évangile ya solo po na obikisa wezali milimo na biso. Le lotoponi thème wezali très important to lobela sur l'amour du prochain. Bolingo to koko zalango e pa ya moninga po to e bakeza eloko ya motuya lelo to sepelaka koyoka ba maloba mingi ya malamu ya kitoko ba lobela biso na kat na église bazote ya biso mais base ezali ya bokonzi ya likolo o ezali sur bolingo o tokoza nango e pa ya moninga to tozomona ngo susute ou bien bazote ya biso ngo sute toujours comme d'habitude tozana ndeko nanga Fabrice donc na pesi moto bonjour frère Fabrice. Bonjour frère Francis. Ouais, donc le lot nzamba sa songolo to lobela sur bolingo to amour du prochain bolingo to kozalango entre nous en tant que chrétiens. Donc c'est là surtout que les alliés commandement il y a colonna biso na pesio maloba pour introduire avant to kota na kati ya sujet na biso ntamba za lokumu vraiment les alliés sujet moko mulai pe munene donc a to compactango to si sango mbate to compactango so nzamba pesi biso makoki to ngonga na mikoleko ya tant to sa ba enseignement de pe to fungola makambu susu mais le vraiment toujours ba likambu ya bolingo pratique l'amour oyo Yesu kolo Yesu atikala ki biso lokola commandement botala bino moko déjà biso ba Kristo ndenge to ko ba chrétien par rapport à bolingo na Nzambe puisque Bible et le bina biso na Jean 3:16 que Nzambe alingaki mokili yango atindaki mwana na Yesu Masia sali Nzambe alingaki mokili ezali mutu oyo ayeba ki ete mutu oyo atambolaki ye moko mais Nzambe akenda ko luka mutu wana pona ko sauver beko bikisa na nzela ya Yesu Masia yango moni tozolo ba lelo kamba bolingo oyo tokobeka ko tala mingi ndenge tozo vivre puisque moni Bible ezali mukanda o makambo zebele na kati mais ce qu'il faut chaque fois tozo makambo to pesa ba exemple o ezali palpable na ndenge to vivre na kati ya milieu surtout milieu chrétien. C'est ça le problème. Amen. Biloko zo sala biso pasi lelo oyo vraiment makambo oyo bolingo ezali susute bazali ko sambela na kati na ensemble moko mais bazali na bolingo te kati na bango yango na tant tozomona makambo oyo comment d'autres chrétiens bazali rejeter bazo ça se sentir bolingo te na kati mais bazali na kati ya lisanga yango na tozonga na kati ya bloko pona ko talisa biso ke vraiment bolingo ezali commandement ya nkolo na biso totanga na kati na livre il y a Matthieu chapitre donc 22 verset numéro 36 maître quel est dans la loi les commandements le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout ce qui enseigne la loi et le prophète contenus dans ces deux commandements. Donc nous voyons ici que tout ce que le prophète pouvait parler, la loi, comme je disais, donné Trobaki, dans une émission qui a français. Donc, quand Dieu même avait donné le 10 commandements, ils avaient toujours responsabilité mi balé en responsabilité envers Dieu ou tozana ngwe pa ina nzambe na responsabilité tozana ngwe pa moninga donc soko lingi nzambe ezala makambo ko sala te pe soko lingi moninga na ko sala te to lobela o ezali bolingo tokoza ngo pa moninga ko yibelo ko moninga no tokoza mwasi na ete okolula eloko ya moninga te okoboma te donc tozomona ba commandement bo ezali li ba devoir tokoza ngo envers ezali baninga na biso mais aujourd'hui ce qui na monde na biso lelo monde comme cruel ko parce que quand on rejette Dieu dans la société où nzamba longwe nzamba za suna tinate éducation ya côté ya otel makama nzambe longwe na kat na école et longwe na kat na société longwe na télévision c'est alors que bolingo o ya solo bato ko recevoir pas nzambe ezali soute na mitema ya bato yango na tozo mona yango lelo na kat na société na biso tina kat na église na biso nous étant que chrétiens tozo telema
pour nous l'accès chrétien que ce n'est pas comme ça que nous avons appris de Christ. Nous sommes des chrétiens, nous devons vivre dans l'amour. Et comme Athéma Kambo comme Atina kat na l'assemblée na biso, ba chrétien bazo ya na kat na église mais bazo comprendre vraiment te où ils allaient bolingo ya solo ya kolo. Yamona tozali kolobela makambo. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde qui ont rejeté Dieu. Si nous prétendons que biso ne tozana kat to na nzambe, biso ne tozombe nzambe kat na biso et senge to lakisa na nzela où ils allaient ya bolingo na biso. Mais dommage ce n'est pas le cas où tozomona na kat na l'église na biso. Yango oto yebake bakoko te biso maloba kitoko. Bakote ya biso miracle. Mais solo te ya biso bolingo te tokoyeba nzambe ya solo te pito vivre bolingo nzambe te pito ko sepelisa nzambe te. Nzambe azalaka patete tant miracle zo salama parce que yim ta salango. Nzambe azalaka patete tant tolobaka malamu parce que yim ta pesa ba don ana nyoso tout, mamus de connaissance. Mais nzambe azalaka patete quand on a l'amour parce que quand on a l'amour cela témoigne réellement zo laksake tozali na nzambe kat na biso. To continuer, je crois que quelqu'un sera béni aujourd'hui na maloba otwali ko solo la lelo na pesu maloba pa Fabrice. Ya solo ndekonde tolobi a émission tozoloba vraiment awa pona yonde ko solo ndabiso ozala muto teaka ozala muto oyo oyembaka ozala muto oyo okindaka lingomba chaque dimanche tozo koloba makambo oyo pona ozwa par na yo puisque tomoni mingi za na kati ya mangomba batu bali kotea sur bolingo soki likambo ye soki ba tumi bale baswani nde omona dimanche ko yasko muto ateaka ayeko tea bolingo soki batu bale ba problème omona muto ateaka ayeko tea bolingo mais c'est pas ça normalement biso bana na nzambe ibongito yeba yango na passage oyo to tanga ya Matthieu 22 na chapitre donc na Matthieu 22 na verset nango 40 mona kolo yesu aza koloba que donc bolingo kolinga nzambe na kolinga muninga na yo ezali yango no muto ezali ko kangisa ba makambo nyusa ina kala ba loi na ba prophète c'est-à-dire mi be konyosto ya kala na makamyosto o batu ba prophète ba komato ba sala nyoso zo kangisa mana biloko bibale wana c'est-à-dire kolinga nzambe puis kolinga moninga na yo soko lingi moninga na yo e bongi po c'est vérité tout le monde lelo na kati ya bangomba mwasi na ndako abanga mobile na ete mais na kati église aza diaconesse azali maman mokambi ozomona mobile nandaku amelaka ne makaya amelaka na ye masanga donc abeta kutu mwasi na ye mais na kati église ali ancien ozomona c'est-à-dire pour nani puisque mutazo kambabino azangi tellement bolingo kazo yebate ke tozo vivre na mokili awa eza pona temps moko muke vie éternelle na biso nde faut travailler pendant tous ans na mokili awa vie à mutu na mokili awa et ko suka na 70 ans de 70 ans 70 ans ça dit soko comme na 80 ans et comme ya ngolu soko na 85 comme ya ngolu siko mutu nyo soko ngolu wana te mais tant yo oza na ba âge ba 50 ans 60 ans mais au lieu vraiment au te abatu bolingo na nzambe puisque soki mutu azangi bolingo o na nzambe te toyembaka ngoti bozomba makambo bo sala ngote soko za na bolingo to mona nzambe ndegeni po bible lobi ke mutu oyo azo linga nzambe azo yina moninga na yaza mutu lokuta puisque nzambe mona ka te o linga ndegeni okolinga nzambe par rapport non ozolinga mutu soko lingi mutu yango moni nzambe moko asala ki preuve wana alinga ki mutu yango atinda ki Yesu Masia yo pe mutu po oke pa nzambe il faut linga mutu il faut linga mutu so lingi mutu oke pa nzambe ndengeni yango moni ma mutu zo mona tellement ezebele de tolobi vraiment nzambe asala ngolo na ba obazo kabiso boye bake eloko babengi bolingo yango teza centre surtout bi bolingo ezaka na hypocrisie c'est-à-dire ozo sa makambo moko boye poka batu balinga yo non bongo te bolingo tozo beza bolingo o yo moko d'abord attend que mutu zo pesa sozo pesa bolingo ata mutu azong selo mabe oko regretter bien bible le so quelque part que soko sala bolamu sala neti oza ko sala ngo pona nkolo Yesu Masia ça dit yo sala kaka bolingo sala kaka bolamu so sala bolamu ata pat bazongisi mabe yo sala kaka bolamu nde bolingo o za na kati na yo e ko sala ke mutu pas comprendre mutu na sala ke mabe mikolo nyonso mais ye azongizonga sala kaka malamu au mona mutu na pe na kati na ye e ko se créer bolingo donc au fait c'est ça aussi. Amen, amen, amen. C'est ça aussi ce que nous devons savoir Ndeko Fabrice. Donc tant on a Matthieu chapitre je crois 24 la verset nango
à partir de 11 jusqu'à 13 ans, voilà ce que mabe tant mabe kokola bolingo ya bato ebele ekokita hein. Donc tout le monde m'a aussi te bakeza aussi conséquences ya mabe tel même ekoli et puis mabe wana est comme accepté na kat na l'église na biso bolingo pe oyo yo chaleur wana bolingo eza sous na kat na mitema ya bato te tout le monde na na kat na l'église na biso ndenge mabe ekoli les gens acceptent le mal. Hein, bolingo ndenge le bien na bolingo aussi et lobaka aussi et avertissaka et vers sa même Bible qui est plus loin que lobaka un père qui aime bien châtie bien. Même si les gens qui prétendent être de pères dans des églises comme ça ils peuvent diriger, alors si réellement ils ont l'amour, cet amour là aussi peut toujours que ça là que baloba solo ndenge le bio na pour comprendre le bolingo il y a solo. Mais bien aimé, regarde comment les gens qui sont rejetés de fois dans nos églises parce que seulement à partager à vie mon côté na pasteur to na mondimi mon côté azua qui na pemelo le akolaksa bolingo tant mutu même akoyaka aujourd'hui dans nos églises ceux qui montent akoyi pour balaksa mutu bolingo comme une moyen ko bomaye akufa kaka akende parce que tozangi bolingo pe ko pesa mutu makasi mutu azali abati parce que il vient de tomber parce qu'il vient de commettre une faute bimo tozali spirituel comme Galates chapitre 6 1 zo banabiso pour regresser avec un esprit de douceur. Donc il faut que zala na bolingo na pe ko telemisa batu bolingo pe ko pesa hein biso to komoni ko bolingo comme sens unique ndenge kwa bi bolingo e pesa ka pe bolingo na faut pesa ils ont pesa monsieur comment na mutu na pas cité mais bolingo na biso za sens unique quand aujourd'hui on parle des données hein des données pour témoigner notre amour on prétend donner ça à Dieu ko ya ko pesa offrande l'église to pesa nzambe comment ko linga nzambe ozomona te ne kwa za pembe na zangi bilamba osoko ko assister te mozolo bozo ko no pesa eloko na église na ndako nzambe. Et puis bolingo eza sous sens unique ya opesa kaka mutu moko ça veut dire mutu wana moko ka topesa kae parce que ya somba voiture ya la tabia za la kitoko mais sans pourtant penser aussi aux autres au bazali pembe na biso bazali ko traverser ba temps difficile do bazana kat l'église au baza peut-être tout le banaka na biso parce que na Europe bazana na procédure ya demande d'asile travers de temps difficile bazana place ya kola bazana biloko ya kolia mais nous travaillons seulement pour un homme mutu wana mbongo wana zo somela ba voiture zo somela ngo bani. L'amour ne peut pas être unique, l'amour doit être vraiment communautaire. Donc pour faire ça, surtout aux anabolingo, tout l'accent pas bande connu surtout au toko zalanango katna biso. Je donne encore la parole pour te continuer la sixième biso. Ouais, n'engé toujours ba point na point. Ngana ko zonga sumingi mingi na bamboka auto uti na ba Afrique. Toko mona que manque ya bolingo o mwana zozwa na ba parents na e sali ke mwana soka koli motema soka ba mabe. Ya mona ka tolobaka mingi que biso ba noir tozaka motema mabe mingi motema be muso uta pe na kati libota mwana nakata ndaku bozola kse bolingo te bolingo elingo bani bolingo elingo bakeno ozo pesa mwana temps même ya ko s'exprimer ba para musu bazali mwana alinga lo balikambu na lokuta silicité te osala ngote aibu kutika mwana alingi koloba na été pourtant bolingo pe faut la patience to kotanga ngo awa tout à l'heure patience elingo bakeno ozo pesa pe mutu temps à s'exprimer ata na idée na ye tout monde ngo ata awa na mokili ke mutu abomi na batu na boye abomi batu mais ba kene na jugement ba bi bon loba makamongo eleka ndengeni ça dit bien que abomi batu bazo condamner nanu te avant que ye pa loba ozo mon elingo bakeno quelque part biso ba na nzambe surtout ba na nzambe ndeto ba parce que ya émission chrétienne moi na nzambe ozo landa biso na temps oyo yeba ke tango sa makambu nyo so sa na vie na yo soki bolingo ezate ezali 000 okomona no nzambe te nyonso sala na vie na oso bolingo ya te au moins no nzambe te peut-être misu ba loba biso mais bino pe bozolo baloba awa bozala na bolingo te non avant to banto banda koloba boye ou bien ndeto loba boye to sukaka awa te to sola na bana bandeko pe en huis clos tout banda pe ko aider bandeko na temps tozaki na masanga tonton ko sangana bat oyo biso to mona ke ezo simba te par rapport ya ndenge bako bali ko tambisa ngo biso to bima na kati makambo wana mais eliko bate to ba ennemi na bango pour lelo soki likambo zali to ko tala bango soki bango ata ba repousser biso to ba boyi biso to ba lobi ma be na biso to tato la ka nzambe c'est comme ça ça dit tozo ya awa liboso tozo ya pe par amour bino kelelo na kati ba internet ba vidéo eza koleka ba tout ba osala ngo pona osala promotion na bango mais biso nzamba zo tala biso et puis nzamba bi mitema na biso to osala ngo pona bolingo o to zana ngo na bino tant to makambo za li vérité selon la parole de Dieu to créer eloko moko te to makambo za na kati ya maloba nzambe de to li ko pesa na bino poni puisque to ebike tant
tant que ça na ba milliers ya ba pasteur to mona ke ba pasteur bazwa tenter ko vana biso boye to solo makamuna nzambe so ki yo zwa ngo ezaka yali pete ngolu mais est-ce que a expliquer makamuna nzambe bien si le temps on so continuer ko ken église mo o inaka na obatu c'est que vous allez moi nzambe te il faut chaque fois moi nzambe nyos tout ezananda kuna yo so vous allez maman il faut banga mobile na o selon ma commis. So vous allez papa, il faut olinga moi na selon ma commis. So ali mwana, il faut respecter ba parents na selon ma commis et puis ba parents pe bo pesa bana kanda na ndenge en côté. Ce sont les choses maintenant ceux qui bolingo ezali boko mona ke bo na atmosphère malamu na kati ya libota na bino et puis ekola da bino tina misala bo kende batu ba mona bino boza ba modèle. C'est pourquoi toujours beta sous cette tolobi ke mutu azangi bolingo akomona nzambe te. Tozonga loba nzambe toyeba ke bolingo plutôt yango ne mutezali au fait clé ya makambu nyos tu oyo toyeko zoe pa nzambe. Pour ceux qui attendent au Seigneur pardon pa nzambe. Bible le na kati ya Matthieu pekaka. Soki ozo limbisa balinga na yo mabe na bango te nzambe pe ko limbisa ote siko so nzambe azo limbisa ote na lisumu moko bi balembisa tumine masumu boni ozana ngo poka ozo boya ko limbisa mutu moko yango to senga na bino obola wala leso na minute oyo ezali hasard te nzambe alingi ke o limbisa mutu oyo kangela kanda ata mutu alinga ko wana te limbisa kaka ata mutu alingi kwa sko santi yote limbisa ye ko limbisa ye ko bateka ko benga ye to ketala ye non na motema no vraiment sincèrement limbisa ye au mona ke kimia pe ko tana kati ya bomo ina yo. Amen, amen. C'est très important. Moi je voulais dire par rapport à quelque chose que tu avais évoqué mon frère lo moko lobiwana, ça m'a beaucoup touché. Vraiment bolingo musalo to sala ezali pona bolingo donc tozana ba intention tozana ba intérêt mon côté on fait ça parce que le Seigneur nous inspire. Il avait une sœur donc sœur moko nigériane avec okutananga to banda ko solo la to sa moi ma solo apsinga mais frère énergie obimisaka na ba ninyo na est-ce que ba pesa mfu bo pesa notamment mbongo ça nani na tuni question na binani apesa binombo nana pesa bisombongo mais faut tabozo la moi si pas moko ya moké de façon que bo sala ba matériel ba bloc be bo dépenser ba ni ba compte na bi non abelo ninga na ko zongisela nkolote na onyo surtout asali ponanga soki kota ko sa côté aliloba au gratuitement na bolingo na zana ngopona. Donc moi je crois que c'est que nous faisons l'expression il y a bolingo tozana ngopa nkolo. Donc nous le paix que le Seigneur peut nous donner on met sur dit Seigneur nous faisons ça pour ta gloire on met notre argent notre énergie pour notre Seigneur. Ça représente toujours rien par rapport à Oyokolo à Salkat Nabiso. Voilà exactement en parenthèse. Okay? Je voulais encore parler dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 32 jusqu'à je crois verset 34. Aux autres on a esprit hein, donc je lis d'abord le verset 32. La Bible nous dit donc Actes des Apôtres 4 32. La Bible nous dit tout ce qui était venu de croyer de croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et de l'esprit. Personne ne prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, donc tout ça, je saute juste atteindre le verset 34, chacun d'entre eux n'était pas dans le besoin, car ceux qui possédaient le champ ou de maison le vendaient et apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux qui et ceux-ci le répartissaient alors entre eux et chacun recevait ce dont il avait besoin. Donc nous voyons l'esprit de l'église primitive. Cet esprit n'est plus dans cet esprit de l'église d'aujourd'hui. Hein. L'église d'aujourd'hui est trop égoïste. Hein. Disons, s'appeler sont vraiment des chats par son nom. Donc est trop égoïste. Donc tout ça sur na bolingo anate na kat na l'église na biso ya lelo. Égoïsme comme mingi mais l'église a besoin mutabana koloba biloko nanga ezate. Donc ceux qui mutazo bada biloko na azana biloko na été izaki lokwa biloko communautaire hein, comme social. Il faut aider tout le monde, il faut être sûr que mutenyo surtout hasard au moins bazo pouvoir na besoin par rapport il y a besoin ou à quoi cause bazo aider. Donc tout le monde qui soutient ezalaki pour na bandeko bazaki ba diminuer ce n'est pas tout abandonner ba principe ya église ya liboso. Le lot que l'église de quoi on a compétition. Yo lati bien au sobi oza la possibilité de somba biloko atalo ozo kanta baningo mosusute bazangi o kende kutu même ne ko étouffer bango pour l'accent que yo zali likolo yo chaka poudre ya cher yo la traba chaussure ya marque yo la traba sosimba ba sac ya marque faut regarder bobta la bino moko na espinini to bonga boke l'église bozo ka tant liboso pour na ko bongisa milimo na bino to pour na ko bongisa non liboso linzoto na bino parce qu'il n'y a pas l'amour.
L'amour ne peut pas faire comme ça à ses autres pour montrer aux autres. L'amour ne cherche pas seulement son propre intérêt, comme les Bélobénam sur 1 Corinthiens chapitre 13. Bolingo lukaka bonanu liboso intérêt na été ngai kaka ba monanga ngai fona le kabato mosusu mais aba lobi bato bazalaki nango mingi et penser aussi pas bato à tel point que muto abana ko koloba ke ngana zana ngo koleka bato donc pour dire que ngana zana voiture koleka bato mosusu azalaki te tellement harmonie moko parfaite banda ko régner kat na bango muto bana ko la tsakale ki baninga mosusu azate. Donc mes bien-aimés, nous devons travailler sur ça. Ce n'est pas l'église d'aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la Babylone. Donc, il y a pour la compétition, pour la voiture, les gens partent dehors, au monde, il y a danger, il y a zabo, il y a la takabia, il y a bananae, balata bloc. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de Babylone. De Babylone, nous devons sortir, na bamakam, tozo na kat na bolingo ya solo, ya kolo na biso, ya ko aider pe baninga mso, ya ko sunga baninga msusu. Tala mokili même bamboko tozo vivre. Bazo la biso exemple, ba créer ba système social pour aider bato baza diminuer. Pourquoi l'église nous ne créons pas ça? Toujours ça le système pour nous aider bateau pe bazangi. Pourquoi toujours ça la montée? Pourquoi tout soutenir bateau? Pourquoi tout soutenir sur ba vebte? Pourquoi tout soutenir sur ba orphelinte? Pourquoi tout soutenir sur ba diminuité na kat na biso? On dirait nous croyons un évangile à l'okuta que mbat nous surtout baza béni mutako zanga te na église à l'okuta. Na kat église primiti banda ko zanga bazala ki bazala kaka. Dieu sabi boko zala toujours na babola kat na bino. Babola bakozala na bango kaka. Ne crois pas que quand on vient en chrétien tout le monde est devenu riche matériellement, c'est faux. Dans l'église primitive, tout le monde n'était pas riche. C'est pourquoi on aidait aussi les autres. On pouvait aider les autres. Donc, tout le manakat n'évangile à l'okuta, il y a un peu ça va tout cas foi. Dans même Moutazana Mwebelo, il y a pas au Seigneur. Mais qu'on a la foi, juste elle va par la foi. Non, ça c'est pas la foi. Ça c'est pas la foi. Tu peux aider la personne, mais tu refuses. Aux autres, ça mouto foi à l'okuta. Tant qu'on a bien un téléphone, on a besoin, on a boy, on a décrit, on peut s'accailler, on peut s'accailler fois. Yo pasteur, tant on va y a yo, on a mbongo na banque, on a mbongo, on a qui va dire, on a qui va dire, on va y a pasteur, on a besoin. Est-ce qu'on peut s'avoir assistant à battre? Tu peux s'avoir, tu as ensemble les longs couloirs au sunga. Mais tant quand toi tu as des problèmes, tu ne dis pas aux gens, bah y a qu'à te baper sa fois, mais bah y a qu'à senga mbongo bah baper sa caillou. Nous devons changer, nous devons retourner dans l'évangile à solo, il y a colonna biso. La plus frère Fabrice Malo. Vraiment, on dit que tu lobby, ça c'est un mot tellement trop donc large. Ils ont na moulaï, mounene, tu aussi ça nous peut le localité, mais tu reçois tant de tu bisons pas plus vraiment ma coquille, à ça la émission. Tu as besoin que yo ça la donc faire partir. Il y a évolution, to révolution, oh il y a évangile, puisque ban nzambe faut pas tellement place bazali pour te ter à sang malade. Vous avez une parenthèse. Pour nous que nzamba osabi songolu to sa enseignement oyo na ndenge ya donc moulai nango de façon que batu ba comprendre biso ndeko Francis so mona makambu nyonso mona wana na kati ya mangomba puisque bolingo ezate au moins lelo mutaye côté par exemple na kati ya lingomba quelconque ay côté ya pasteur ana ko bengisa ay pisi makambu ningi za na kati église climat église Nicolas ndenge nini batu bazo pesa mbongo to ba pesa mbongo te batu o basana mbongo mingi bavanda ka ndamso na komo ko budo ça dit apesi ja bani ba stratégie nyons tout bien ba position nyons tout ya ensemble la ka pasteur na skota ko ya mingi kutu ba kutu ko sala azozwa même temps ya koluka donc avant aya na église wana aluki ba komba na kati ba Facebook atali ba komba ba frère ngo abia frère oyo frère obo tant ko ya na kati ensemble abija azomona elongi da abija on a mona ke déjà c'est selon pasteur ndenge pe pasteur abisila qui est mona ko benga pe prophétie à lokuta po yo semer mbongo to mona ngo nulle part na kati ya Bible place apôtre moko to ye moko Yesu Masia asali miracle to atei après ba pesa mbongo to mona ngo te pourquoi puisque bolingo e pesaka bolingo zwakati me bolingo e pesaka bolingo e pesaka bolingo l'amour donne. Dieu a tant aimé, il a donné. Jésus nous a aimé, il s'est donné. Nous avons aimé Jésus, nous nous sommes donnés à lui. Bolingo pesaka. Bino bolinga bolingo boza kozwa. Soko tei ata tei na psaume. Suka kaka appel de fond. Mais non on les a bolingo te. Ata atei na Genèse suka kaka appel de fond. Vraiment bolingo oyo nzambe apesi na biso ezali ya ofele c'est-à-dire alingi biso malgré ba faute na biso. Biso combien de fois toujours repousser batu puisque babi ke mutu na zaka ndoki romo kimae.
Pabi ke mutuana azalaka muibi okoma okimae. Pabi ke mutuana azalaki bo okoma okimae. Non, tous ana bolingo ko zwa batu nyons tu to pesa bango iloba nzambe. Yesu Masia oyo a sauvaki biso, a sauvé pe bango de façon que to ma famille moko, to ça lankolo na bolingo pe na bo pete nyonso. Gloire à Dieu, mes bien-aimés, vraiment, ils allaient important, pour aspirer à badon et belé, il y a miracle, il y a mis tout comme dengue le binabisson dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset, partir du verset 1er, pour aspirer à miracle, dans bleu belé, comme on nous prêche souvent dans nos églises, miracle, mambo belé belé. Mais dans tout ça, le biso, to zangi bolingo, ce qui bolingo exate, to zali na biso tina mon côté, hein, cause on a dans la prophétie, dans la foi, il y a ma cassiouana, même à retransporter ma montagne. Il a transporté la montagne, mais ce que vous avez bolingoté, vous avez représenté moloko mon côté na miso kolo. Bolingo et bilo lendote. Bolingo luka intérêt na mon côté. Bolingo pe ezali et baka vous avez patience. Bolingo ezali na mnebe surtout za na makambo 4 na msote. Bolingo lula te bolingo etala ke luka te ko soupçonner toujours mabe. Mais notre problème c'est plus que tu as mon encadre na misala. Les qui interpellation sur ceux qui toza peut luka mamate qui to quoi to luka. Mais il y a mon thématique na lolate. Mais bolingo oyo ne totanga qui ils ont englobé donc la matière donc o ezali ba prophète tona ba loi surtout toza na ngote nous ne pouvons pas voir Dieu. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu sur toza na bolingo kat na bisote. Répentons-nous, nous aussi nous sommes concernés, nous devons vraiment s'aimer l'amour, nous devons vraiment apporter l'amour aux gens qui ont besoin de cet amour. Belobi, ils ont la bolingo, mon nez n'était pas la bolingo, te sur les alliés, et on peut savoir mon pour la battre, sauter. Jésus a qui modèle pour Nabiso, pour Nabiso à Pessi, de même aussi, nous, on peut toujours parler de l'amour si on peut aussi faire du bien aux autres, donner notre vie. À tel point qu'on aime, on accepte aussi des fois de donner sa vie, hein, la souffrance pour aussi battre souper, bazo bon aussi Essengo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse.